Ce qui total est aussi dans la pasteur Mukuna. Makambu o etindi évêque Mukuna avant 4 mois na prison ya Makala. Et ça qui analyse auto, ça là qui tolanda qui évêque Mukuna na molongo. Ce qui tozongi sima tango ndeko Joseph Kabila ça là qui na pouvoir. Ndeko pasteur Mukuna aliaki na Kabila, amelaki na Kabila na église na cher na ye. Abandaki côté ya évangile selon Luc Abandaki côté évangile selon Saint Joseph Kabila. Mbote na biso moyo eno, mbote na beno amjambo sana na bana Congo. Banso, vous êtes éparpillés à travers le monde, Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie. Esengeli tomesana na yango kobanda mokolo mwa lelo na émission na bino bo kolandaka tango yoso tokoloba. Tokoloba nini, tokoloba na nani, tozwami bongo mokolo mwa lelo na moko ya bana Congo batelemi bongo na mboka Kinshasa kuna na mupanzi ya Masina. Ye azali bongo elenge. Azali na kelasi kasi makanisi na ye oyo azali na yango ya botombwa mi ya ekolo Congo esali que azwa initiative ya kotelema na bilenge kotelema pona kopesa makanisi ya sika ye azali bongo Mimbenga Misala Bruno to pesi ye bongo mbote ndeko Mimbenga Bruno. Bonjour pe boye malamu. Merci mbote journaliste, mbote ndeko journaliste et puis mbote na bandeko nyoso o bazuli bakuya kolanda biso na ngwa. Merci mingi ndeko Bruno Mimbenga azali bongo coordonnateur ya Lekita oyo ezali kosangisa bilenge na Kishasa Mobimba, bien que abandi na ngambo ya Masina na yende tokomeka mwa kosolola makambo maike toeba makanisi ya bilenge ezali nini na mokili oyo ya biso Congo oyo ezali bongo kotambola na makambo ebele kasi esengeli toeba bongo makanisi ya bilenge ezali nini na mbala moko tokokota pona kotala makambo etali politique. Tomonaki bongo na retour ya ndeko Martin Fayulu totali ba photo etamboli tomoni bongo elenge Bruno Mimbenga kuna likolo ya podium. Okendaki koluka nini pe okendaki kosala nini kona? Merci ndeko journaliste. Kozala ngai na podium pembeni ya président Fayulu ezalaki toujours na sens ya koluka koyeba nini ezolika na mboka. Ezalaki toujours na sens que non ya koyeba oyo ezo sangisaki batu mukolo wana na CTRS. Yango bomonaki nazalaki na podium pona koyoka nini meeting ya président Fayulu eta que nazape moko ya jeune o nazosala communication sociale, donc ils ont un cadre moko ya impartialité journalistique nde nazalaki wana pona koyeba. Mais je ne suis pas de la Muka ni ya Cash ni ya FCC. Juste pona kokende koyoka message nini oyo président Fayulu alobela ki bande kona biso mukolo ya poso et puis réaction ya jeune o bayaki koyoka maloba ya président Fayulu nde amonaki présence na ngai na podium pona koyeba eta que tout ça toujours na ba recherche yango wana omonaki ngai pembeni ya président Martin Fayulu. Mais naza na lamuka te ndenge bandeko misusu ba lobi ba yimi na mutema toza juste pona intérêt ya mboka, toza juste pona ko tala isika nini oyo intérêt ya population isika nini oyo intérêt ya ba jeunes ezali nde omonaki présence na ngai wana na podium. Na sima ya 5 mois ya maladie oyo etungisi mokili mobimba coronavirus ndeko Fayulu azalaki bongo libanda ya mboka akangamaki na ngambo ya États-Unis. Yo en tant qu'elenge na bozongi na ye o assistaki na meeting wana
likambo nini ya malonga en tant que jeune oyo yo okangi? Bon, likambo oyo ya mutuya na kangi et pas ya président Martin Fayulu aza na besoin ya réforme ya ba institution. Parce que kozane libanda ya mboka et créer ki moi libulu muke na côté ya opposition na mboka na biso. Yango wana iloko na kangaki ya mutuya et pas na yango wana. Mais côté message moi ba dérapage monsieur pezalaki oyo kenon to senga na ndeko président Martin Fayulu ameka kubongisa parce que oya mutuya na kangaki alobi réforme à l'institution mais oya mabe pe to baté toujours ya malamu mais oya mabe tango alobi azam Christo alimbisi maimaleki mais tango aye lisusu kozonga na Kinshasa koloba moi maloba ya mabe ya moi injure selon ngai et ça là qui vraiment moi bien té parce que mon Christo akoki kozala na maloba mibalete ya bokeseni lolenge wana donc to senga na président Martin Fayulu lokola bosana ki makambo eleki déjà alobi toki kotika toujours na simate toute la liboso aya amemela biso ba initiative ya sika aya amemela biso makanishi o nini toki kosala na terrain pona koluka nini kobimisa mboka na ba crise oye azolobela wana. Donc voilà un peu là qu'on a séparé qui par président Martin Fayulu le temps on le baki pour la crise ils ça la que nombo canabiso ezoa et là ya malamuté et là quoi mutu na ngaki pa na wana. Mais en parlant na katio malobate na réforme ya institution na kotala na bongo lekitao ezali ko kamba bongo ndeko Fayulu ndeko Bemba ndeko Muzitu ndeko Moïse Katumbi na basusu tokoki koloba réforme ya opposition to réforme ya institution akoki nan kotala réforme ya opposition te parce que tomoni ke bomoko ezali te akitaki bongo na mboka Kinshasa mais tomoni ndeko Bemba te azali kaka bongo na ndeko na ye Muzitu en quelque sorte on dirait ekomi likambo ya mpangi na mpangi likanisa ezali nini na eloko wana. Bon na likanisi na ngai na koloba pona absence ya président Jean-Pierre Bemba. Bon, toki koyeba président Jean-Pierre Bemba azana posa mboka kende liboso. Azana posa ba congolais parce que bitumba oya bandaki wana banakala azobe toujours peuple naé congolais ba sala na bosomi. Et puis toi ba que président Jean-Pierre Bemba aza homme d'affaires. Peut-être aza qui empêchement mais toki kozongo na cadre moko ya polémique té. Réforme tant que réforme il faut non seulement la plateforme la muka mais réforme il faut dans parti politique na biso. Donc to senga na président Fayulu nazo revenir na malobana lobaki nazali mo Christo azamutu o alimbisa ndenge ya lobaki na meeting ya CTRS alimbisa aya na politique e ko sangisa bato aya na politique atika na opposition asa la opposition e pesa musukusu ke non ndeko Félix asa la musala malamu ce que za ndenge alobi to kokende na aloba ki a supposé que non to kokende ndenge sani na Mali mais to supposé te que esa ma na Congo biso ba jeune to lingi biloko na mboka na biso te biso to sala ki maponani le na 2018 si je me rappelle encore bien mon konzi o la bimaki ezala ki Félix Tshisekedi yewana azana posa ya kosonga mboka yewana asengaki d'ailleurs lisungi pa na basala ona ko tombola mboka donc ce qui a lié ko sala na président Félicité atika na opposition pour na ko tia pression na ndeko na ye asala musala malamu mais ko lo ba réforme ba nini wana non c'est pas du tout bien ou bien ba makambo le kani na Mali ou bien ba crise non président Félix azana mandat na ya 5 ans totala esika azosala esika kosuka ou akoya ce qui peut hier ozonga lisusu à continuer musala parce que mboka batonga ngombo ko moko te même na bandako na biso esika to vandi ndeto banda kotonga bandako esila mokolo moko te président Félix azana mandat na ya 5 ans ndeko nani Fayulu asali option kotika na opposition asala opposition o ekomema développement tous à la opposition moko ya radical trotté donc position moko républicaine na ba idée tout ça voilà pour Congo ba jeune bazo souffrir tant ba jeune wana ba yaki na meeting ba yoki message nae eloko ni ba jeune bazo luka batanga balia basala bisala babala vina bango za malamu soki ndeko Jean-Pierre Bemba ayaki na meeting wana te
ça juste pour la raison personnelle. Donc nous avons été non affaire polémique, mais pour la réforme, na osenga na ba autorité na biso. Réforme et bandaka na mutu ya mbokate. Réforme et banda bisika tozali na ba parti politique na biso. Parce que biso to moni depuis to koliti les de journalistes, réforme et ezala na parti politique ité. Parti politique est comment il y a famille. Voilà. Parti politique est comme anarchie donc descendance moko. Yango wana président Martin Fayulu to osenga na ye abanda réforme na ba parti politique. Donc bango nyonso wana ba Jean-Pierre Bemba ndeko Muzitu ndeko Katumbi Félix bango tuna ba Joseph Kabila ba banda ba réforme a bien et banda na C et puis tout ça nini tomati likolo jamais to ko ça la pyramide renversée to banda réforme à likolo et bien donc la bamboka nyonso ba élection ils a toujours na ba doute mais au yabiso to ko vendre toujours tout à toujours le passé nous voulons construire notre pays yango mona ngai pembeni il y a le président Martin Fayulu non pour soutenir makamo o ya mabe mais pour kende kozwa ma yele nini na boki kotia pour na songa mboka na ngai donc voilà un peu le qu'on a recoupé ça comme point de vue pour na absa c'est le président Jean-Pierre Bemba azam mutu munene azape na parti na ye peut-être azwa ki batan moi ibela zala ki banda na prison il faut à reconstituer parti politique na ye peut-être na cadre wanande isala ki que a mon anate na CTRS to senga bandeko bazamite malikolo donc bango nyonso bazo sala pour na mboka bazo sala te pour na ba famille na bango parce que tant ba lekala na ba itando ike tant ba bengi saka batu balobaka toujours que non tozo sala pour na mboka yango wana bisope asbel les amis de Bruno Mimbenga tozala ki wana toujours pour na intérêt ya mboka so zaki pour na intérêt ya mboka te to ngaki to kutana wana. Merci mingi coordonnateur, il y a les amis de Bruno Mimbenga oui ezali bongo likita ezali kotombola kombo na yo totali awa na makambo etali bongo justice na kati ya mboka na biso mikolo eleka ki tolalaki te tozwaki ntango ya komela ta mwa mai mokie te likambo ya ndeko Mami Chibola na évêque pasteur Mukuna mikolo euti koleka moko to mibale awa lelo tozali koloba boye évêque Pascal Mukuna azali epa na ye yo en tant qu'elenge par rapport makambo nyonso justice congolaise euti kosala likanisi na yo ezali nini na kobima ya ndeko évêque Pascal Mukuna pe Mami Chibola yo koloba nini pona likambo yango? Bon naza na respect ya ba sai na Nzambe liboso na sepeli na ndenge ba quitter évêque Pascal Mukuna parce que mboka soki bozo reconnaître ba valeur ya ba sai na Nzambe te za mboka moko ya kokufa yango wana ozomona quelque part ba malédiction biso mboka biso zo yela te parce que bato bazolinga ko reconnaître ba sai na Nzambe te à tout moment bazolinga kozwa bango na babiloko moko ya tina te na kosenga to sepelaki na justice oyo esali mosala yango na komona nani pasteur Mukuna kozala akité na prison mais là to kosenga na pasteur Mukuna ayeba que église mission ya église eza pona kosangisa bato mission ya église eza pona komema bato et pas Nzambe na paradis mission ya église eza te pona kokabola soki totali to kosenga na pasteur Mukuna makambo oyo etindi évêque Mukuna avant 4 mois na prison ya Makala ezaki ba analyse oyo tosalaki tolandaki évêque Mukuna na molongo soki tozongi nsima ntango ndeko Joseph Kabila azalaki na pouvoir ndeko pasteur Mukuna aliaki na Kabila amelaki na Kabila na église na chair na ye abandaki côté ya évangile selon Luc te abandaki côté évangile selon Saint Joseph Kabila yango wana amoni lelo ndeko Joseph Kabila bokonzi na esali nini isili aye ko baluka o babenga yango la politique du pourboire que non na sima na zosana mutu pona yebi na zolobela malamu ya mutu na osala nini na kolia mais tant ndeko Joseph Kabila azaki na pouvoir pourquoi pas adenosaki mabe wana tango abandaki kolia na komedela na ndeko Joseph Kabila azwaki initiative ya éveil patriotique biso tout osepelaki oui certes na mboka nyonso bisika mbebe ezalaki bato batambolaki mabe justice il faut ça mosala ngo mais ye na qualité ya pasteur aleki kozwa le devoir te ya koincite babiloko misusu bamaloba mabe yango epesaki biso pasi ntango évêque Mukuna bandaki kofinga monseigneur Mosengo ye azalaki na bisengo na ndeko Joseph Kabila mais lutte ya monseigneur Mosengo
ezalaki pona na yete ezalaki pona peuple congolais mobimba. Pourquoi? Parce que peuple wana ezalaki na kunyokama. Tango bazobeta basango awa na Notre-Dame ma gaz lacrymogène, yazalaki kofinga chole kanga monoko. Mais ye ayaki comme si que non abima lokola yende Martin Luther King na États-Unis que non na grâce na ngande na salaki nini bakanga Joseph Kabila. La grâce n'a pas dit que non, Joseph Kabila est en prison. Non, nous ne voulons pas ça. Un pasteur Azamutu Oyo a Pesaka Bumoko. Président Félix Azo Salanandeko Joseph Kabila. Président Félix Aligny Bandekunaï. Aligny Joseph Kabila, Aligny Mukuna. Mais comment est-ce que y est pasteur à Koki Koya na Molima Okabola Batu? Yango wana iloko et Salaki Ndeko pasteur Mukuna a se retrouver na prison peut-être ya makala. Mais vie eleki na bandenge moko pona ko salir image na ye na makambo oyo ngana ko ikoloba te na sana respect na mosala nzambe wana isoko senenga te. Donc ndeko Bruno Mimbenga na katio malobate na koyoka okoloba selon yo makambo nyonso bimaki na sima ndeko Mami Chibola ezana ngamba lokuta makambo oyo bimi na sima ya Mami Chibola parce que justice peut sengeli ça na mosala non justice atala ba feni neza sur terrain et à profiter. Tout ce qui a pesi dossier to afundi justice azana pour na musala na ye. Oui, justice azana pour na musala mais en ce qui concerne le viol na Mami Chibola wana za musala na nzambe. Ne touchez pas mais wana za na respect na makambo ya basai na nzambe eza juste que non likambo ikomaki déjà. Mais koloba que non pasteur Mukuna a violé Mami Chibola maman na biso je trouve pas important parce que quelque part bazaba maman quelque part aza musala na nzambe d'où itake pasteur Mukuna akotaki na profondeur ya politique parce que na politique bakunyo c'est ça permis nde balukaki esika nini bakoki kodiembela avec que Pascal Mukuna nde bamonaki ba makambo wana baluki peut-être les abamotage ou bien comment je me réserve na sujet ya viol ya pasteur Mukuna état que un noir de Dieu je me réserve na sujet wana mais nabi que non but ya arrestation ya pasteur Mukuna akotaki na profondeur ya politique na lolenge mo mabe donc alingaki suka juste na mission na ye pastorale ya kosala nini ya kosangisa bato ya kopesa malako malamu mais lelo la moni na landinde ko Pascal Mukuna oui et c'est qui pesa ndenge on a pour rééduquer ba pasteur oyo bazana ba milimu wana que non lelo soki na ndeko moko azana pouvoir na komisa lobi soki alongo na koma tendance wana. Donc je suppose que non pasteur Mukuna libération na yakituma na ye akozonga na molongo aiba côté ya biso sango malamu aiba komema etonga na ye epa nzambe. Donc pasteur Mukuna zonga na église osala musala oyo nzambe abengaki yo ba politicien kokota na ba politicien te tika ba politicien basala musana bango bino ba sai na nzambe bosala musala oyo nzambe abengaki bino. Donc à ce qui est à César ce qui est à Dieu à Dieu. Donc bino bopona ko sala nzambe mais pourquoi le lobo koti sous na makamba politique ce qui bossa la politique mais ezala pour l'intérêt général et peuple congolais ezala l'intérêt général pour na ba mama na biso ezala l'intérêt général pour na bana bitike ba orphelin ba veuve ba tuwana nde mission na bino o boki ko sala mission na bino za pour na ko kende ko te ya ba tu o ba te o ba nzambe te mais tant que ça la politique de lolingo wana boko mona nzambe akopambola bino mais ce qui boye la politique pour na libumu pour na mituka pour na lokumu na bino yana ekomema bino na nzela mabe yango wana tozosenga na bino tozana respect ya basai na nzambe nyonso o bazosala na nzambe ya lolenga malamu botika na évangile botika bo babenga mina politique basala musala na bango na politique eloko na koki koloba yango wana nzambe azwa lokumu ndenge ba libérer nani pasteur Mukuna et puis ba mama na biso tokosenga na bango botika kolukela basai na nzambe makamu parce que na âge ya mama wana akoki viol oui certes viol ko za ba façon nyonso mais déjà ndenge Mami Chibola lobi ba violer 4 fois. Première fois on peut comprendre mais ce comme 4 fois c'est que ça qui sentiment na moko donc yango zo mona vraiment moi likambo ya avec Pascal Mukuna et ça un peu moins flou. Donc pasteur Mukuna sala politique ya bosangisi batu politique ya kokabola wana nde mabe parce que tant on de Joseph Kabila zalaki à tout moment badai kolanda yo na landa kutu matea na yo mais bien que au derutaki mais na mbike na minute bo nzambe il faut frapper mutu po asongisa na rai. Je crois salam musala nao et puis nzambe azwa loko politique ya kosangisa bato kasi ya kokabola bato te esengeli bongo basali na nzambe bayeba na kosala
mwana mboka Bruno Mimbenga tolandi na ba etando ike presque nyonso tomoni bongo l'évêque général ninge tobengaka Soni Kafuta Rockman oyo azali moto ayambo atali ba église de réveil ninge tobengaka yango ye agangi azali ko dénoncer pourquoi parce que tomoni groupe moko ya basali na nzambe batelemaki bongo na etando ike mpona koloba ete biso tosengi na ndeko Soni Kafuta ayeba kotika bongo ebonga wana oyo tozosignaler ezali 6e grand mouvement religieux awa na kati ya mboka Congo eza na influence makasi mais kasi na kolanda na baetando ikie ndenge totali tokutanaki personnellement na ndeko Soni Kafuta ndeko Soni Kafuta alobi ya une main noire derrière na ebité ndeko Kakenza oyo azalaki bongo pendant 21 ans président ya église du réveil du Congo kasi na mwa tamu ke oyo ndeko Soni Kafuta aye tomoni bongo bitumba ekomi ya makasi ti makambo ebele est-ce que ozana eloko ya koloba wana? Oui, eloko ya koloba ezali parce que bango baza batata ya milimo soki batata ya milimo bakotika mission oyo nzambe babengisi bango bakoti na makambo ya molili eza mabe. Pasteur Kakenza na bi aza pasteur moko ya monene na mboka na biso tango bozo bundisa évêque évangéliste Soni Kafuta na but nini il faut ba bisa biso motif oyo bazo luka ko destituer pasteur évangéliste Soni Kafuta parce que il y a sali presque 21 ans, c'est pas peu de choses à travailler étant que leader il y a bah pasteur nyonso il y avait église de réveil mais il faut pas y que non pasteur évangéliste pasteur Soni Kafuta a nommé a été élu parmi la père de l'église de réveil donc kolongola ko destituer tout ce qui est asali mbeba ya mabe mais tant évangéliste Soni Kafuta azo loba que non il y a une main noire derrière Makambwana. Oui certes il y a une main noire problème au bazo luka kokanga ndeko pasteur Soni Kafuta ezanini pona makambo bitu ya likambo ndeko journaliste bandaki makambo ya seni OK bitu ya likambo o bazo luka ko isaye yango wana pourquoi bazo luka ko isaye pasteur Kakenza tozoloba esi bisika pasteur Kakenza uti aza ndeko oyo ya biso côté ya Kasai ndeko Soni Kafuta aza côté ya Grand Est ya Katanga aza Mswahili na ba mabui nyonso lekanaki makambo ya ndeko Rosa Malonda tout ça balobi nani Rosa Malonda azala nani mutu moko fabriquer pona koluka kobongisa nzela ndenge nini ndeko Joseph Kabila ko zonga na 2023 yango bango olie basalela mboka bazosalela mboka te bakomi kosalela ba origine na bango lokola ngana za muluba ndeko na za muluba na pouvoir na sa nini nazonga pona sa nini na soutenir ndeko non nous ne voulons pas ça toli ba biloko wana te muluba mukongo mungala muswele biso tout ça ba congolais parce que nene balobi ba rimain il aurait dit que non pasteur Soni Kafuta bazwa ki pour le vin que non Malonda azala wana et puis ndeko Joseph Kabila azonga na 2023 yango bango bazongi balobi non biso tout ça ba kasaya pouvoir oyo eza ya biso donc tokokoisa ndeko Soni Kafuta po aza kasaete aza Mswahili to bengana na esika wana to sa nini biso tozo esika wana tolingi makambo wana te papa Kakenza oza moko ya bato ya maele na mboka na biso ande ya ministère pastoral ozo sa comment est-ce que beaucoup ça la eloko ndenge wana kolongola ko destituer mutu eza na ba procédure nango ezalaki na voie ya une boponi ndeko Soni Kafuta a dirigé bino pendant 5 ans d'habité élection na bandenge ezala il faut bozonga mais kolongola to destituer to longola ka mbala moko ça pour otabino nyonso donc église Kabwani église de réveil Kabwani bato misu baza pour Kakenza bato misu baza pour Soni Kafuta donc eza soni bino boza na posa ya kosunga mboka te boza na posa ya kosunga tata mokonzi ya mboka te bokomi kofingisa bokomi kobimisa image moko ya mabe oyo ke no église ekoki kosala te soki totali na ngambo mosusu na église catholique
yango zo mona ba but ya ba désordre monsieur biso to za ba victime nango ba chrétien ya Congo eza pona nini ba pasteur oyo ya église de réveil ba tellement ba sana préparé yango zo mona ka kuna nani pasteur ko mosusu alobi boy kuna mosusu alobi boy ba zo comprendre yango moni ni église catholique pour muto ko masango atele mali boso bato eza na formation au mona mutu bazuye tamula 10 ans 11 ans pour aiba kosala akati église. Mais biso awa na Congo mutu alali ala muki lobi prophétie nzambe bisinga to matana momba to sambela non yango zo mona désordre l'église de réveil ya mwana naza pour pasteur Soni Kafuta te naza pe contre nani bandeko kakenza te mais toza contre na makambo o bino bozo sala parce que soki bolingi boko isa mutu bobe isa mutu o laisse ba remarque na que non ndeko yo se comporter boye boye ibandaka na blâme et puis bobati procédure surtout que bango bazali batata ya milimo image nini oyo bango bazola kisalelo na bana oyo epe ya milimo oyo bazola muka omoni keza soni komona batata milimba boye ko welela parce que ngai naza mutu ya kasai ye mo swahili non passer nani kakenza wana azalaki muluba a travaillé là Joseph Kabila pendant combien d'années 21 ans. Est-ce que la Swahili c'est qui image wana? La Swahili batika ko pesa jamais image wana parce que babini ni biso nyonso tozo salela église. Au lieu bino bato bosimbi milimo ya bato. O ko la biso nzambe. Bozala uni bino bokomi ko welana. Bino bokomi ko kabwana. Tandis que ba démon to mona bango te mais bazana unité la bango. Bazo loué oya bango mokonzi. Bino na église mission na bino eza pona kosangisa bato et non pona kokabula toyebaki ke église eza esika oyo biso ba Christ toyaka pona koyoka sango malamu mais komona ndeko Soni Kafuta kolela keno ba pasteur babungi bakoti na nzela mabe donc tala image ya ba pasteur point mosusu ya parce que son eza yo évêque général comme tata ya Biamba ya réveil na kati ya Congo aleli pe a Oseton ba pasteur ba koti na nzela ya soloka cabale juive franc-maçonnerie misusu ba koti même na kibondo kikokende ko luka aya wate loko na kati ya munoko po telemi liboso donc et comme ba spectacle moko boye tata Soni Kafuta lelo ko telema liboso ya ba pandi sango pona ko déplorer eloko wana omoni yango ndenge nini? Oui, tout le monde y a un mabe parce que biso to ebita to kenda na ndako ya Nzambe eza pona ko sambela Nzambe. Mais tango moko na bango oyo azape motomba melikolo azo déplorer babiloko wana c'est que bokomi ko bangisa biso ko pousa mabe koti na kati église. Et puis tango évangéliste Soni Kafuta azo lo bakeno ba pasteur ba dérouter mission na bango. Pourquoi bandaka la wana azamu to asika l'église de réveil te bandaka la pourquoi de lusaki makamona azelika tango balinga des sujets pour ya ko bisa biso ke ba pasteur ba koti na kabal juif pasteur Soni Kafuta yebisa biso bandaka la oumeli na ministère ba pasteur Coutinho Fernando ba to bele bo travailler na bango donc nzambe a révélé bino siko pona ki alobi il faut matana ngomba. Mais est-ce que peut-être na ngonga na azalaki na moyen te ya ko telema ko loba na kombo ya bandeko misusu lelo lokolo afandi na ebonga oyo ya kibokonzi donc akomi tata ya milimo ya baninga nyonso wana peut-être amoni ke mpifo e ko sala que a bimisa eloko yango yango wana za nango na ebité omoni tango nzambe abengi osalela ye apesa makambo nyonso ndeko na biso ya catholique Monseigneur à une église nae a bien ndenge ya dirige l'église nae okoza décision te non pour lobby fona ko maka cardinal be pas pour na sa décision bena dénoncer le komoko yango mona cardinal Malou là-bas il vaut mieux de se crucifier que de crucifier la vérité. On suppose que la vérité pasteur Soni Kafuta bombi yango lelo ezaki akala ba bras de fer na bango de salini bakoma ko bimisa makambo ezalaki ya kuku oyo batu ya bisala mabe ba naki kosala on se trouve batté yamo bango bakomi komisa lelo cardinal Malou aloba na extrait nae vaut mieux de se crucifier ce qui a été sauvé l'église de réveil ayaki a dénoncé depuis longtemps a dit que non oui église de réveil parce que est-ce que le long d'église de réveil ba pasteur wana alobi wana ba bandi ba pratique na bango lelo na komona lelo na ebonga wana moi je pense que peut-être moyen bomoko ezalaka te bandaka la oui bomoko ezalaka te bandaka la ba église de ba
base il y a désordre de l'église de Rebezani. Mutuna mutazo luka conserver leadership na kwena ai. Yangwana pour sengana l'état congolais asuma église de réveil o. Église de réveil o boni ba famille ba tubelé. Omoni. Et puis de un, ma pasteur na fingi ba pasteur te bolimbisa ngai ils a juste ba analyse tozo sala. Ba pasteur de belé église de réveil. Baza non préparé. Parce que un pasteur, il faut avoir une éthique, déontologie, il y a théologie. Théologie, il y a un pasteur. Il pasteur à Philadelphie, un pasteur Roland Dalo. Il y a un pasteur qui est Sengo, il y a un pasteur qui est oui, et Sengo, comment on a moutou? Mais comment on a un pasteur qui est un politicien, ou des pasteur non, c'est ridicule. Désordre et zo bandana nous incompréhension mutuzo kaza mal formé ce qu'on expliquer problème on peut se faire pour comprendre les journalistes ça problème akasi ya mozo mona belé ba pasteur église wana mutu na version anga pe na leader na kwena ngai ngape nzaka lobela ngai ngape cet esprit mona ngai ya ngo wana moni base ya désordre ya église de réveil za wana mais pasteur Soni Kafuta soki ba li ko isae balanda procédure normale soki vous savez procédure normale oyo il a kisi qui non oui pasteur Soni Kafuta aso kamba bino mabe oui nous sommes d'accord mais ce que ça que pasteur Kakenza ozonga na ibonga wana pona ba kamuna bino bozana moya molili pona ba bras de fer na bino ba tendance politique na bino bozana ngo botika bozo ki sa musala nzambe soni et puis nzambe a ko frapper bango eloko to senga na bango yango wana pasteur Soni Kafuta ndenge oza moko oyo bandeko na yo ba tongoli yo kobanga te tu suppose que nous avons tant tombola ka mutu après ça tcha bakar fou soko so la nzambe na lolenge singeli o so la nzambe na lolenge singeli mais soki eza pona ba makambo na bino ya molili wana biso to ebi makambo na te to za respect na bino boluka solution ndenge nini ya kolakisa biso nzambe ndenge nini bote ya batu baye bakosunga mboka na bango ndenge nini to sunga to simba tata ya mboka ndenge nini to kotombola ekolo mate ya misusu pe oyo ba pasteur bakuko kolakisa batu yango wana. Exactement toujours dans l'allée dans l'autre nzambe qui ne voyage na Paris. Non, ce n'est pas ça parce que tout le monde ma pratique wana na mboka biso ebele. Boye bisabatu, bote bato civisme ndenge nini ya kolinga mboka, ndenge nini ya kotika mabe, ndenge nini tokoki kosala nini mboka bino tu ba passer mboka kufi ndenge passer muku na baleko bando kufi mais bino ba passer nini boche la pratique pour mboka eto mwama. C'est ça la question que nous devons nous poser. Nini bino bozo sala pour bosunga mboka mboka. Juste là pour que la présidence c'est besoin caribéen non nous ne voulons pas ça boté ya biso babilo ko wana ndenge nini mutu akolinga mboka na ye ndenge nini est-ce que vandi obongisa ndenge nini mutu azo sala pas na c'est comme ça même na ba église ozo ba passer belé alati sokoto kitoko metala mondinaza nango maté ya kaka que non nzamba ko sala non bino na église bola ka biso babilo ko tango biso to komona bino ke boza ba modèle bozo sala makambo oyo que non population azo se retrouver bokomona que non boza isengo yango mona ka tout moment ba catholique babundaka pour la bangote yango mona ba conseil ba catholique ba sala politique ba catholique ba sala ka ezala pour la nini peuple les souffrir au lieu l'état za makambo na maboko na ye parce que l'état za na pour na kopesa misala pour na ko promouvoir jeunesse makambo belé mais bandimi batika la conception ya mabe époque coloniale tema ba koloba na kopesa bango ba nini ba cadeau ba bilamba ba sukali ba nini ndo mona ekomaki charge yango église na bino non biso les ambitions na biso ya mwana te il faut que la l'état pression ay ba kozwa ba responsabilité na yango mona que église catholique tanga bundaka bitumbana abakate non abunda bitumba oyo pona bato ya paroisse ya Notre Dame du Congo non abundaka pona ba chrétien nyos pasteur mukuna pasteur François voici l'homme na sepela la matin na yo bobunda bosala combat ya malamu au Saint Paul aloba je combattis le bon combat. Donc voilà un peu le message au Tokoloba Yangoana. Je pense que Bino Nyon Soboza reçu par le président de la République. Bah conseil na Bino ni ne peut pas président pour la retourner dans l'amboka. Parce que tu dis bah pasteur de Bélé bah les Kanaki. Réunion une réunion interminable. Pour Abisso Lobi bah qui va payer $200. Donc 10 fois vous savez réunion multiplié fois 10 donc aux $2000. Ce que vous se rappeler sous quand bah pasteur a décrit bah pasteur quelqu'un. Je crois aux journalistes
webi makambo nini tozoloba tolingi makambo wana te soki bokuta na président de la république soki bokuta na autorité ya mboka déjà juste pona intérêt ya mboka botia intérêt ya mboka liboso et puis makambo misusu ekoya na sima l'intérêt ya mboka liboso makambo misusu ekoya na sima ndeko Bruno Misala na lingi oye basiko yokoloba na likambo etali structure to ASBL oyo ozali kokamba parce que yango nde ezali cheval de bataille na yo makanisi na yo na kati ya ASBL wana ezali nini baposa nini bozali na yango batu oyo bazali kolanda yo à travers le monde oza na posa okoma esika nini parce que na minso tozoloba boye ndeko Bruno azali étudiant dans une des universités de la place azali elenge mais comment on a elenge côté les maboye pour na koyeba kopesa makanisi na ye ya sika parce que totikali longtemps na paradigme moko boye na yo ki témoignage na ye moko akendaka komona ndeko journaliste moko azali un parmi tant d'autres na kati ya Congo asalaka bongo émission na chaîne moko songolo tokotanga kombote mais vu que ndeko Bruno amonaki ke ezali etando moko elanda mingi azali pe ndeko ayebani eza esika malamu mpona ngai elenge nakende kopesa message na ngai mais nakokoma na ye kuna c'était une grande déception et ozali ndeko na ngai journaliste na respect oyo ngai napesa oza kulutu na ngai na musala oyo na respect oyo ngai napesaka bakulutu na ngai nyonso na misala eza malamu te koyoka témoignage ya bongo kouta epai na yo parce que c'est de notre devoir de promouvoir les actions menées par des jeunes. C'est de notre devoir. Le journaliste a le devoir de créer les informations, d'aller chercher, fouiner. Et vous êtes là dans des rédactions, Bozawana Nabani, Nabino, Fandi, information, tout, Sangomoko, Ekomelio, ou peut-être, yo, ko présenter ndeko Bruno na initiative na ya malamu ou eza vraiment louable kalatea ko continuer ko pesa biso makanisi na ye mais likambwana kuuta epai na yo vraiment et salinga y passe mais pesa masolo télévision tozali éditorial 7.net ezali toza na pona ko promouvoir kolandela ba fait nyonso bisika ezali kuuta kolandela yango ko mettre yango sur la place publique ndeko Bruno koki kopesa biso na mwango ngamiki makanisi na yo na kati ya ASBL les amis de Bruno. Oui makanisi na ngai na ça juste pona mboka bisika nyonso na tambo sepela ota la caméra bisika nyonso na tambola ka babingisaka ngai na lobaka na za pona mboka na za pona ba politicien te ou bien pona politique du pourboire ou bien politique du coupage. Donc souci na ngeza ba jeune ba émerger ba jeune ba se prendre en charge totombola mboka na biso totombola quartier na biso totombola commune na biso récemment na bengisaki isusu ba jeune pona koyebisa bango tozo banda ba activité na biso sur terrain tozo banda na ba initiative oyo tozaki na bango chaque avenue ko kombola ba balabala parce que kana mingi tembule zo banda awa to banini to ko bongisa na ta yambula ba biloko nini to banda kosala de sorte que non to sunda pe mokonzi ya mboka parce que mokonzi ya mboka aza na boko ebelete yango na mutu bisika azali aiba kobongisa pona développement ya mboka nde wana mboka etombwamaka yango wana nga nazobengisa bandeko na nga nyonso ba congolais nazobengisa bino bana masina nazobengisa bana nyonso ya mapela Petro Congo quartier 3 sans fil bisika nyonso bozwa Minjil Monga Fula partout to se prendre à charge to sunga mboka na biso to longwa na esprit wana ya manipulation politicienne oyo déjà umeli plus de décennies oyo ba jeune ba komi lelo tina te sa valeur na miso ya ba politicien yango nazobengisa jeunesse wana et se prendre en charge bazwa tozwa responsabilité na biso na maboko na muke je pense que non tango biso na ba pays Afrique to mona ka ba doute ka libanda eza ba multimillionnaire nanu ba ka liboso te eza ka ba jeune ba vanda ba sala moko different ba sangisi nini to ko sala mboka biso awa besika o bo couleur ezangi to tia ba poule na veille na biso voilà un peu ça loko alelo
na ASBEN na biso na bi na okende université na kati il faut na kende ko assister bande ko na biso o bazo sala te na fep na zui moi eloko na salaki nango moi ba papier te na bazo sala lelo journée terminale na bango na ke ko pesa na compte ya ASBEN les amis de Beno Mimenga na lobi non o ya biso moi eloko yango papier duplicateur o ne fisque ba na bota na classe bo sala moi calcul malamu pour lobi biso to ko lemba bino bokozwa relève pour na kosunga mboka. Voilà chaque de bataille na ngai za mwana éducation promouvoir la jeunesse na domaine surtout éducation parce que biso le soki to sotanga boka na siko na kati ku na juste kaka pour na kolobela jeunesse wana et puis na kotika jamais ko décevoir jeunesse wana parce que na yebi bisika o na uti soki bozo mona lelo moi ba geste mike de ko journaliste na zo sala moi aussi je suis passé na ba aide à batubele o ba suninga yango zo mona état que conscience humanisme na lobino naza richité na botami pe na famille ya mutu mote ya mbongo na lobino ngai bandeko autant na salaki na 6e basungai ngai pe c'est mon devoir bandeko wana bana o bazo sala te na fait lelo il faut na kotika moi papier duplicateur na sens toujours ya genre pemeni ya koyoka ba problème na bango ndo monaki na kendai ko assister ba leki na biso et puis étape ya mibale eza na kobengisa ba mama nyonso ba mama maraîcher bateka bandunda ba mama ba mukatongo pona ko sensibiliser ba mama wana bayeba ke babota ki biso pamba te babota ki biso po na retour na biso to pesa bango esengo yango nazo senga na mikolezo ya nazo lancer pe demande ya appel de demande ya audience que non biso les amis de Bruno Mimenga to senga audience et pas président Félix Tshisekedi to la kisaye o biso to ko sala pe pona boka na biso aza la peine à oreille moko attentif envers ma chaîne tant que tozoya ba initiative ya bo ayo ka biso ati ape biso maboko parce que bisika ya ko commenter biso au moins to sungai parce que le soki président de la République a échoué ils a échec ya biso jeunesse wana yango jeune alobi tolingi eloko wana li société échec wana et comme répétitif donc to simba mokonzi na mboka to simba na biso to tombola mboka na biso yango wana nazo senga audience c'est pas la président de la République na mikolo zo je crois na koya kotika pe ASBEN les amis de Bruno et quoi kotika lettre de demande d'audience et pas mokonzi ya mboka soki ko yamba biso ko za malamu to ko senga ba kulutu nyonso eza oboza na libanda oboza na kati ya mboka kulutu Patrick Muyaya mama Wivine Moleka na kotanga ba misusu wana boza ebele lisungi na bino et pas na biso eza le bienvenu yango wana to senga bino bopesa biso confiance biso néanmoins tout ça l'essentiel to bandi déjà epa yango moni tellement to kokokate tozo lancer toujours demande wana et pana bino bo recevoir biso bo yoka pe moi likanisi nini biso toza nango so za pona intérêt en mboka toza wana pona kosunga mboka na biso ekene liboso mais so za pona intérêt ya kokabola non c'est pas ça notre priorité est de défendre la jeunesse congolaise. Voilà eloko oyo biso tozo promouvoir na kati ya ASBEN na biso. Premièrement, dans le domaine de l'éducation et puis deuxièmement pour na ba maman na biso. Ba maman na biso ba ça toujours marginalisé, violé de part et d'autre donc ils ont ça na passe parce que na zape moko ya ba orphelin na yini passe wana mama koboko la bana ndenge salaka. Passe wana mama zola la tongo te ala muki akela ndunda kuna na bito soko na pétrole on kota kabola kuna na mai ndeko ezosala mo ba fraîcheur moko ya bien te na bi non ba mama na ngai wana na kobengisa pe bango soki nzambe asungi na mikolo zoya tukokutana et puis tukosolola je pense que non avec Dieu et ko kende liboso donc bopesa moi na bino confiance président de la République na lancé appel na ngai ya demande d'audience na koya botika lettre na biso ya ASBEN na biso toza na besoin ya poyi na bino toza na poyi ya batu nyonso oyo bomoni ke olie ba investir mbongo dans le domaine où ils ont la futurité, pour investir même en éducation, même na côté à Kobongisa Balabala, même na bisika oyo que non ekopé ça peut moi esengo bisika président ko quitter à comité bisotoko mawana et kozala les bienvenus au travers éditorial précédé beaucoup qui contacter bango makambo nyonso au travers bangonde toki kozwa moi lisungi. Investissement ya malamu eza investissement oyo basalaka na kati ya moto soki bozwaki libaku ya kolanda biso bisika nyonso oyo bozwami
na Afrique, Europe, Amérique, Asie et Océanie. Et sengeli po banda siko na komesana na pesa ma solo télévision à travers émission na yango oyoyo tokoloba et namoni pe bongo kuna bande nyonso la grande équipe technique ya chaque télévision na lisungi ya coordonnateur na yango to pe oyo azali bongo kotala misala nyonso ba pesi biso espace to ba koleka bongo na chaque télévision. Topesi bino longo mingi. Merci na ndeko Jani azaki bongo na sima ya caméra. Lelo ndeko Gilbert Mototo azali te na pesi merci mingi na DG Gilbert azali bongo DG groupe de presse Tozali éditorial 7.net pesa ma solo télévision et bientôt là très bientôt je pense un mois prochain bongo magazine papier éditorial ba oignon so bozali na posa ya ko se retrouver kuna na kati numéro na biso ezali yango ndenge bomesana komona yango ndenge ndeko na ngai ya lobaka soki yeso azongi te tozana bino.